tondo mingi bandeko baindo bana ya walongo Fumukimbangu balandi ya Tata Ngunza TV bobo mesano toye lisusu liboso na bino pamba te boza mutuya makasi boza nyonso oyo biso toza nango ya mutuya biso koloba ete walongo Fumukimbangu bakoko baza kaka na biso baindo lokola bana lokola peuple ba compatriote et bakoko na biso bana musu quelque part te bana bakitani mususu quelque part te et ba africain mususu quelque part bazate soki biso te ba compatriote ya walongo Fumukimbangu soki biso te loposo mwendo oyo bozolanda biso na ngonga oyo wapi tozali ngonga ya 23h na manaka ya bapaya bongo le 31 décembre 2024 wapi na sima ya ngonga moko tozokota na 2025 nouvelle année New Year wapi oyo mvula ya sika na manaka ya bapaya yango toye kotombela bana baindo bakitani ya Fumukimbangu ba guerrier africain ba génie africain mibali pe ba mama bilenge bana bilombe ya Filika mokakozwa bokoti bolamu na mobu oyo ya sika 2025 kulandela bongo manaka ya bapaya mikakatano oyo etungisaki bana baindo mai oyo enyokolaki bana baindo oyo bongo tozangaki kokokisa biso baindo e na mobu oyo tokoti tata mokeli ya bikela mobiso oyo alingaki biso baindo bongo tozala bana liboso pe apesaki biso boyebi connaissance ya kokamba mokili pe ya kotengisa baloposo nyonso oyo ebotami nsima na biso Afrique l'os le plus ancien bazwi bongo na Afrika koloba ete Afrika ezali continent ya yambo pe moto ya yambo connaissance ya yambo science yambo e ebandaki nyonso na Afrika. Afrika azali yambo ya yambo ya yambo ya nyonso pe ya maso nde bongo mai oyo elongo banaki te etiola olenge mai ebale ekotiolaka nde mvula manoka na matozanji bongo kokokisa na ane oyo ya sika tokoti mvula inokela bana baindo baye baza na luposo moko na walongo Fumukimbangu baye oyo baza luposo moko na ya Kimpavita na Mbuta Machua ya Vita Nkanga wapi oyo bana identité africaine identité Congo mvula ya mapamboli ya molimo pe ya mosuni enokela banso baindo epai bongo bozwami kolandela manaka oto libongo kolobela na pokwa ya lelo kasi to simba toyeba ete manaka ya bapaya oyo nde tali kokende na yango ezokende na kobunga pamba te ezali continuité ya œuvre ya colonisation po calendrier oyo ezalaki te na bibandeli po mobikisi na bango Jésus abotamaki na calendrier oyo te mais calendrier oyo ezoprise naissance tombotama ya calendrier manaka oyo greco-romain
eza bongo na kobotama ya mobikisi na bango Yesu oyo bongo aza loposo pembe ata kobunga ya président Poutine et ako exhiber lokola Jésus azaki moto mwindo te. Jésus depuis la nuit des temps catholique kwa memaki Bible à peindre Jésus ndele po yabaki histoire wana eza bongo ya ba juif et ba juif wana bakitani na Abraham bakitani bongo na Jacob o aza bongo akomaki Israël wapi oyo toliesaki tobokolaki na blé ya Égypte antique lere nzale betaki bango atikala mundele biso tozangi ya biso mobikisi te azali walongo fumuki mbangu bayebanso bana mokili ya tata bayebanso bapema bamela mai balia batambola e babima na nzoto ya mama bamela mabela mama e mutu moko taleki walongo fumuki mbangu yangi tikula masiba lolendo alunungu ntaleki na mokili azate baloposo nyonso baya ntaleki walongo fumuki mbangu zate yango bapesi Afrique continent la plus minérée na mokili yango bapesi elembo ya Congo et forêt o eleki Congo ezate yana ba potentialité forêt morte na mokili azanango ana ba mai oyo mokili moko te azanango elembo ete fumuki mbangu supérieur de supérieur sauveur de sauveur de sauveur roi de roi de roi maître de maître de maître longengo oyo zongengela bayindo zongengela mokili mobimba ndio walongo fumuki mbangu taleki azate tozani senga kozala na fumuki mbangu kobanda na mboka Congo kokokela na Afrika mobimba pe na kati ya bana bayindo nyonso ya mokili mobimba toyeba ete manaka oyo tokobosa nango yokoma na tokose souvenaka kaka ndenge tosouvenaka tolo ya mama ekomi na suka ekomi na suka pamba te mayele mabe oyo bango basalaki eza bongo biloko mibale oyo continuer ko éterniser ko pérenniser supériorité ya colonisation ya colon maître colon yo bongo akomi multinationaux eza ko changer kaka forme bango nde ba chef d'entreprise bali bazui pouvoir monétaire bango wana aza ko torturer planète mobimba bazo torturer banso na dollar na bango pe na ko exhiber ba bombe nucléaire na bango ba se terreur na mokili eza fruit ya colonisation to maître kolazo continuer ka kozala maître ataka zo bebisa te nyeso oyo mataka ekitaka baki na biloko mibale baye na religion na éducation yango wana lelo za résultat ya Afrique ya lelo résultat ya Haïti ya lelo et résultat ya monde arabe lelo donc ba infiltrer peuple ya Nzambe peuple li peuple Congo peuple africain peuple noir terre promise Congo ba infiltrer yango et balingi kutunde bakabolango et balingi minéraux ya Congo mabele ya Congo kasi bafandi balongwa ba enterrer bango toyeba ete kelasi eko bongwana eko zona bankote ya bayindo tolalaka tolamukaka Bible eko zonga ipaye utela tolalaka tolamukaka et 2025 na manaka bapaya oyo tozokende virage moko eza mabe makasi et tosimba na biso bayindo tozongela nyonso oyo koko asalaki pamba te koko azwaki boyebi wana ezaleli wana elieli efandeli etamboleli elateleli wana pa tataki ya likolo na se etanke toza koboya nyonso oyo tata apesaki bakoko na biso bakoko balege biso yango tozoboya kozala identité ya bakoko na biso tolingi bongo to faire paraître na identité étrangère ya kimopaya wabi pa ya Afrika azokwelela yango lelo ba scientifique africain bazokoka te parce que ba référence ezate bana repère ezate et ba bumi kati ya nature
et science sans conscience à l'Occident, ruine de l'âme. Et bomi l'homme africain, bomi l'homme scientifique africain. Pambate, ba acquis. Il y a colonisation, ils ont continué l'école. Il y a un sali ba intellectuel africain, ba continuer à protéger ba qui intellectuel. Il y a l'Occident. Ba occidentaliser ba cerveau noir. Et moi écoute ba l'accès œuvre et identité africaine exacte. Tout ça ka ba sombi, ba suiveur, ba tangi. Donc tout ça ba protecteur. Il y a ligne oyo colonisation colon atike libiso. Te ngonge koki ekokende. Kela siko bongwana. Sika nyeso mwendo azali kela siko bongwana. Yango lelo des autres alliés spirituels to kokate ko benga lipamboli to bota bana ba génie créateur to bota bana ya tata mokeli bana bakeli bana mayele ya batosi ya matoi kasi matoi eleka mutute pambate la spiritualité et benga ka bénédiction pour être bo accéder na monde de création bo accéder na connaissance ya l'univers la spiritualité et pas création ifandi utaka tata mokeli au départ aza molimo ndi ayeko monti makati ya nature pour apesa lubiko na bana batu ba plate médicinale mai bokomela mpepe bokopema mbisi bokolia ça bon œuvre spirituelle mais ayeko se matérialiser la spiritualité ça socle ça base ya développement ya tout un peuple noir atiki spiritualité bonzambe na ye oyo koko asakrochaki nango pamba te balingaki baravi babotola Afrique et pas bakoko kasi koko atangaki spiritualité so zaki nyongo te bakokaki te lelo ko esclavagiser bakoko na biso parce que tozaki na nyonga kofuta pona bango 400 et 30 to nyokolaki bango na Égypte antique ingeta luvunu nyonso wana ile bakomisi Jésus moto moindo ile bazolinga balongola babongola histoire ya Bible et baolinga batie ba fausse piste tina Égypte antique ngonga ikoki walongo fumuki mbangu le grand aigle ba aigle ayebi nyonso amoni nyonso ye ibu ya ba ibu amona ke pa ebandi ya makambo eza kosalamela ye bonga na langage nyonso kolobaka langage humaine chaku na biso walongo fumuki mbangu miso nyandila ngonga ikoki tata mama toyeba ete 2025 oyo eza matata 2030 33 déjà fait christianisme kokoya soki christianisme oyo ezali bongo tradition ba fondement ya tradition na bango ya culture na bango support na bango christianisme les réseaux koya bazokoya pe kaka tozwi virage moko ya kosakana nango te virage moko ya mabe mutu na mutu asimba mobikisi na ye ras na ras akosimba mobikisi na ye akobelela kombo ya sauveur na ye loposo na loposo po ami bikisama toyeba ete mundele azako kotikala mutu lelo parce que tozolanda nzela oyo atrasaki et tozobima na nzela wana na majorité ebele ya bato et bakonzi oyo bakoya kosuccéder na mpepe oyo 2025 oyo bakonzi oyo bakozala ya walongo fumuki mbangu bakoya na botata mokeli bakokumba botata mokeli na bamboka pamba te si message ya fumuki mbangu si ekoti na population na réseaux sociaux moko to kokota ozango mona mai ya baindo mai ya Égypte antique mai ya conscientisation africaine okozango komona ngo te et mosasi salami na se tikali bamitu ingeta tata mokeli atinda bamitu pamba te bayala ingeta livre sacré kozonga ya bapaya Bible to ana livre sacré na biso wapi oyo l'État akotia mokolo to bénédiction pour etangama na baindo baso et livre ya suka oyo za na connaissance nanu mutakoma te wapi oyo Afrique ekotongama na architecture oyo nanu batonga mokili bongo te lobi Afrika kasi toyeba komi simbela komi batela otata mokili kati na biso na tradition de culture nde bokoko to simba yango makasi moto na moto abima na biyamba bapaya na religion étrangère to bima pe yango eza poison oyo eza koboma belembo betoile ya bana
pe futur ya biso bafricain baindo tobima na biemba bapaya pamba te christianisme to etikala ya loposo pembe ndenge ayamba yango ya bandeko ne ba juif batikala pona bango bouddhisme etikala pona bana ya Bouddha etikala pona na peuple asiatique islam pe etikala na bango kuna na Arabie Saoudite ingeta soki ekoya kolanda Afrique Maghreb ingeta na tango oyo bana bango bazananu kozwa nu protection Afrique bango nde bayamba kasi la race noire ye abandi kozala kokangama religion wana nde tradition na biso ekanisaki biso na être suprême fumu wamba mpulendo tonda dezo na bakombo nyonso na bankota nyonso elobaki bakoko babelaki être suprême na bango nde bongo na nouvelle ère oyo walongo fumu kimbangu ayiboso kolakisa œuvre ingeta ya tata bapungu tulendo nyonso oyo fumu kimbangu asalaki elakisi ete azali molimo mobateli mopamboli ya biso bayindo mutu na mutu asimba oyo ezali elemba bakoko na ye idolâtrie ezali bongo nkote ya bapaya bango nde baza ba idolâtre biso koko asalaki ekeko asimbaki ekeko atiaki énergie na ye bokasi alobaki nikeko naye koko aza te objet komi sacré biso tozalaki na baobjet sacré nde tozali komemia kogumbamela yango pamba te eza kopesa biso bolamu nyonso oyo epesi biso bolamu ya bokoko eza bongo na ntina tomemia yango ingeta tina banzoto na bikinga bango nde bana ba définition bango bazopesa na makambo tokoki te kokota na ba définition na bango pole basalaki dictionnaire tofandaki te tous les peuples topesa ba définition ba mot te bango bafandaki nde bafandaki na conférence de Berlin 1885 bafandi po bapartage Afrique sans bafricain sans biso ne bafandaki bapesi ba définition ba mot na bango nde bango nécromancie bango kaka biso na kobelela mili bakoko na biso na basimitier na bikinda po baza biso po eza bandako na bango ya suka contact direct ezali nde tobongisa mpi tozwaki bopeto ya basimitiere lelo basimitiere komi profane na kozanga koyeba koko aza sacré koko aza nzambe soki tokopesa nzambe age azali koko ya bakoko matondo mingi tata mama tozokoma na douleur d'enfantement virage oyo tozwi soki ozala mpe na mapapu ya kobima bima kaka epumbwe mpo na afrika nde epai tokokende kobatela bomoi na biso soki mpo obima makolo milai sote kaka kima kaka pumbwa kaka mpo obatela bomoi na yo na filika ya bana mpe ya libota soki te l'Occident esi etangami na mokili ya molimo akokita me akoboya akokita na bopete atterrissage na ye ya l'Occident biso na Égypte antique ezalaki en douceur toretire kaka tose retire toke na Afrique centrale empire Congo toconcentre kimpeve na biso wana bokita na biso me akokita ya l'Occident ebana États-Unis ebana États-Unis akokita brutal pa azoboya yewapi oyo mandoki ekobeta ya makasi kala mingi te me moyindo simba elembo moko ya koko na yo elembo moko ya tradition na ya coutume na yo po ekobatela yo nde bongo biso tomemiaka ya biso bakoko wapi oyo eza na basanto na biso bango nde ya biso wapi oyo tolataka bango mpona kolakisa ete twana makila na bango loposo na bango mai na bango mikwa na bango nkota na bango bango na biso biso na bango atako ekobeta kasi moto moyindo akobatelama pamba te biso toyeba objet sacré mpona biso oyo nyonso eza na elongi ya koko moyindo simba yango lata yango batela yango pamba te epai toza kokende matata makozala balongo fumu kimbangu seigneur et sauveur ya biso bayindo yaki pa vita mobateli ingeta ya biso bayindo tolaka manso oyo bongo ezali ya biso moka kozwa na bayebanso bokoti mobu elamu na manaka bapaya kasi manaka na biso eza bongo 100
36e année yango yo na kobotama na musuni ya walongo fumuki mbangu nde calendrier baindo ezobanda ingeta le 9 Tabongo mars 1889 tolobela no bongo wapi oyo toza kopouze naissance ya mbotama ya calendrier ya baindo ingeta biso mfula ntete ebanda bongo na septembre touti na belanga mvula ebeti tokotaka na moko na biso ya sika mokakozwa na bana bilaka nyonso mapamboli bokokisa baposa na bino ekoka bolonga nde tosukisi na kombo ya walongo fumuki matondo na baso.